Alors, merci beaucoup na bandeko na biso bozali na Facebook, na DM5, bozali na Facebook Lumière Kambulu, pe bozali na YouTube na Lumière Kambulu pour lelo tozali live. Et kozala moi dérangement, moi mavwanga ponga na tanga ka ba question tout ça toko zongela bino. Alors lelo nazo ko aborder car na temps on naza nango, nazo ko aborder tozo ko continuer na titre na biso intro sans tabou bilenge na libala. Question ya biso ya semaine ezali ba maman ba papa toza komitungisama mingi. Otindela biso video yo, soko sale biso video yo. Merci beaucoup déjà d'avance. Ko sala video na mulai boete, o sala video na kolala po evanda bien na YouTube. Alors question de la semaine ezali, question na biso de la semaine ezali pona nini? Ezo sala nini na communauté? Bana na biso bazo bala na te. Bana na biso bakoma ba cousin na ba cousine baza ba wuta mboka moko te. Bana ba voisin, bana ya ba voisine bazo bala na te po nini ba mama na ba papa ba mesani mingi baza komi bengana cousin cousine. Barrière wana tokolongolango ndenge nini? Mwana ya Kingandi avandi na Croydon. Azana ba voisin na ye na coin kuna na shop na coin na Croydon. Ake ko bala wapi na France. Ake ko bala nani étrangère. Pona nini bazana bana pembeni. Yesa la nini? Tukomisi bango bandeko na baza bandeko te. Eza nini? Nini tokoki kosala na communauté? Conseil nini yo papa yo maman ozali opesa mama moko papa moko bana ne baza na ndaku bazo bala bango te po nini famille wana bazo benga bango ba cousin manche longue. Yango toza nango problème na communauté. Alors bosunga biso na ko répéter sous question na fin ya émission. Alors sans plus tarder to leka na mission na biso intro sans tabou bilenge na libala. Tolingi to banda ko solola oyo mwana ya mwasi bia mobali azoyoka te na ndako. Tolingi to banda ko solola oyo mwana ya mwasi na mobali azoyoka soni ya kotuna papa mama po papa dana mama bana bango cool te. Bana bango bata ba masolo wana te. Bana bango bata masolo chambre te. Bana bango bata masolo te ke papa oza mwa mobali nzoto na mwa mobali ezala ndenge nini po yo bala. Alors anti Rebecca, yaya Rebecca, maman Rebecca, koko Rebecca na koza pe koko pola yebi ke ba âge na ya bana nanga batu supe baza ba âge wana bana na bana. Na ye to partager o ezali début. To bandoke nango malem précédé. To bandoke nango malembe na bana basi, naza na mwana mobali, o conseil nga na kopesa na bana nanga, na lobi po nini te na memango to partager na communauté. O ngai na mona na libala, nazo vivre na libala, tout comme nazo sa na libala, pour la nini te comme mango to partager. Et cause la bien pour na yo, tout comme cause la paix bien te pour na yo. Maman Rebecca boete pardon. Tika. Maman Rebecca penda peno niati. Au bois qui penda pa ou, loko ta pa ou na ya yo, salela. Alors merci beaucoup na ba commentaire na bino, merci beaucoup na ba participation na bino. Muto retour nanga yo vandi boye biso makamba libala ozana âge nini mbula nini na libala ozana bana boni tout ça naza na moins expérience ka mukie il y a 25 ans nga vandi na libala mukie kaka 25 ans pam et puis 29 ans OK toyebani na mbalanga histoire ekoki kozala ekoya prochainement mais ezaka bien pe koyoka mutu background ya mutu awuta wapi po akoma bisika zali. Alors 25 ans de mariage et puis 29 ans onga na yebi mbalanga banda classe. Moi classe na biso ya classe. Alors toyeko solo la intro sans tabou bilenge na libala ba jeune bazo bale belé. Mama Queen, Mama Dina. Toke ba mariage belé. Nazane sengo po bazo mona ba parents bazali ezo pesa bango je suis sûr ezo pesa bango pe ambiance na ba bala
Ponga déjà bana si batunanga mama, yo bana na âge nini? Yo botama na âge nini? Obongonga, siko comparé na génération siko boye mais yo tam sous 24 ans ozana prête te prête. Tam sous 18 ans moyen obota o kamba mwana o sala boye. Donc génération change mais na temps na biso. Maman na biso kutu babala kutu ba 18 ans te. Soka mwana komi kaka bango mwana ka mwana komi banzoto, mwana ya mobali akomi voix munene, ya mobali akomi na mwa ba poil boye. Ah, wala komi mobali. Surtout ekolo oyo batalikolo. Bango ba enseignaka penza nyonso. Soki mobali penza akomi ke alamuki na tongo komi mobali tout ça. Attention. Yango tolingaka te na ndaku, ba limite ezala na ndaku. Lolenge ya kolata, lolenge ya se comporter po bana bakolaka mama zaona, papa zaona, bana bayaya basi baleke mibali bazali. Alors yo jeune fille, yo maman, il faut que telema na conseil ya kopesa bayaya tout comme baleki ya kolata bien po nini ba misungana. Ezate ke mama alekaka po bana baza mikie mama alekaka na ye awuti ko sokola leki na ye bongo. Teni Adana Eve. Bana baza mikie non, olakisa bana nini? Moi, mobile azaka tolo polele atoza moi mbali. Non, c'est pas poli. Là ta cinglé. Moi donc yandeni yo zanango, il faut la takara, il faut zaka torse ni. Non, yaya là ta cinglé. Bana basili puta na tolo wuti ko sokola. Non, pas chez moi. Only maman. Là ta peignoir. Si vous en avez peignoir, te même t-shirt, même le comme on a toilette pour nini, botozo kola, bana bazo kola. Tozana papa na ndaku banda konso ezaka banoko ba cousin ka ba camarade papa bayaka wana non, il faut te protéger bana oya biso ya mobali mungongo nde na bi mungongo ekoli okomi mobali papa zwa garçon mema ye na chambre pesa ye ba conseil yaya ndenge oza bokomi mobali attention na ba fille kaka yoka na ba fille boye pa na ya okoma koko. Il faut tout loba. Pour génération, ils ont qui ne mbangu. Makambo komi mbangu pressé makambo yebite et si dia bana ba yebite la bana. Na primary school. Moi na 9 ans, moi na 8 ans. Oyebise ke beba 8 bana ba yebi ke beba bébé ba 8 ka pa nzambe. Nzambe azu bébé pa apesi mama. Bana ba yo yeba. C'est comme on appelle ce question wana. A toutes nos questions na c'est que azali prêt ou bien prête ya ko yeba ba information mikie. Tobandango na ndaku école ezo bombardé siko yo koko okolobake non nalingi te bana nanga mwana nanga na signé akozala na sex education te po azana na mukie tango ba camarade ba oyebisa ye ya ebele ba bombo wana na matoyi ekopesa ye curiosité pe ye a find out na ndenge na ye ezala mabe maye kosopana ezala trop tard ya okangisa mai kotia na kopo. Alors, bilingue, sans tabou, intro, bilingue na libala, jeune fille, jeune garçon, zobala, félicitations, naba o déjà babali, conseil o eza, atana ba o bavani na kati ndaku, pona komisa libala, kotia pilipili na mungwa, moi mukie o na ye na ngoto partager.